Kana telama unanzo yonjele Dizebe kwani kusese na furu mwele Aya Mazuzike di kambi Kata Guruma Vedi makamozo mona na teme Izo salama Betanga mufamane No konsona ikembe Loko ebele motorisé awa émission na biso tokokende na kosila vraiment tobosani te grand prêtre ya kotala biso amuyabi Jean Paul aza na kati ya Casablanca donc nakomi kopesa parole na grand artiste mpona émission na biso Bukwenda mboko watala mani mange mama Bukwenda yo mo de grand journaliste mo tiki ba journaliste ko sala ba biso donc dans mutu mo na Paris wana za bena grand prêtre allez c'est le grand prêtre o ya Congo ya Brazzaville o ya vandi sama kama na kata Paris wana mama makoso na kata Paris o vandi sama so bi mama makoso mutu mbongo ebele ba mbongo lo ba na action tellement tout le monde a action na yo ba bref la internet na ba YouTube yango la sa ko na mbongo donc Mutambongo ala sa bongo abi mama makoso mutambongo ebele na kata Paris les seuls dit quand on idéologie à tête ça mutu na kata Paris mama makoso grand prêtre artiste pays à l'élu na kata diversité à l'élu artiste à l'élu mais à l'élu à resola na yo na sima ya diversité ndé na rolia donc na komi na suka na saluer bato o balinga ngai la bande aux États-Unis 001 la première dame des États-Unis Katiza la Nick Tawendi bambota tous posali Nazongi na kata Londres 0044 si tu peux s'attendre mais ça peut s'attendre maman Charlotte Pigeon à Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso na Londres respect à Ibrahim les kana biso ko respect à Ibrahim na kata Londres Suzy na kata Londres bamota to famille tout bamota to donc artiste na bino na moga rap na bino masanga sino Mandela bamota to Jonathan Malé pena ngami ala bikwa Kilema Tete nono muntu mogoso mutema ya Kabilikianza oncle de là c'est le papa na Davina pamota to siko zali di baza di nombe makot Zibu Beyuku qui a tous